députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand quittez les groupes armés, je vais le dire. Voilà. Allez, Tokuten Lissoussou, aujourd'hui nous sommes les 40e, nous sommes le 8, vendredi 8, oui. Vendredi 8 septembre 2023, Masolona de Pité. Bientôt, na Congo, toko se déplacer te. Soki o vandaka na Kishasa te, kende place o vandaka. Soki o vandaka na Mbujimai te, kende place o vandaka. Soki o zaka na Lubumbashi te, zonga bisika o zalaka. Pona nini? Dans ce numéro de l'émission. Masolona de Pité. Masolona de Pité, polémique ya Izipa. Namoni image moko scandalisé nga. Babimisi mama wana. Bazo tindika mama moko wana. Mama wana lobi, mon colonel. Papa Balanga Nazaraki na 18 ans. Un nouveau comité installé na Izipa. Masolona de Pité. Masolona de Pité, Tokobeta Masolo Bandekolanga, il y a premier conseil d'administration na Inako. Le PCA Richard Compaye Andou était à la tête de ce conseil. C'était hier. Ils allaient qui moi moulaï, mais il faut qu'on Kobeta. Masolona de Pité, Mbayawa moi disant de Pité provincial. Azo Senga na gouvernement provincial. Les bâtis que la Foner Makambouya, Kozo Mbongo ya Naye pour entretenir Banzela. Dans ce numéro de l'émission, Masolo na de Pité, Kozo Mbongo ya payage certainement. Masolona de Pité. Nyon seza compliqué na Congo. Ba joueur va kobunda na stade. Ba bébé à vendre paille. Qu'est-ce qui se passe? On va en parler. Pesa moninga sourire continue parce que bazo continue ko kabola biloko na ba o bazo quitter. Tout dans la Kinshasa la capitale, les gens qui honorent leurs paroles et leurs engagements. Et puis toko senga na bao ba souscrive ki pe batinde la biso mbongo ngo bazwa ki engagement oyo elinga ke beti sabise pa bandicapé pesa biso mbongo na biso bazwa ki engagement. C'est compliqué. Masolona de Pité na kokende na Kasongolunda. Kasongolunda na kobeta masolo, il y a deux partis politiques. Oui, ABG na Aser Show Bitumba. Hein? Masolo, il y a deux partis. ABG. Obaloba parti na biso ya bayaka. Lekisaka message na CC. Deux meetings. Dozana Kasongolunda. Ndebo koyeba l'existence d'un parti politique. Toya diko sala ma sapote. Le Congo a manqué un parti national depuis des années. Depuis l'engagement y a ba politique congolais en politique en 1957 et les premières élections de décembre. Ba mutualité et comment ba parti politique. Yango comment on a dit que balobi palu balobi bato palu et belé bazalaka ya province boy. Balobi et nani Inafek, il ferait à l'époque. Donc, et nous, quand nous venons avec l'action commune pour la République, c'est pour vous présenter un parti national. Un an seulement. Bozo Lemba anniversaire. Mamou Tchabouelen. Aïe aïe aïe. Les lobos kolanda li susu ba makamususu. Je vais essayer à expliquer beaucoup zela. Na kotie la bino deux meetings. Pendant que leader oya bole ki sa message na CC. Parti na biso ya bayaka. Siko OK koluka lisu ba problème pas ba tuneni. Tangu ye azakuna azo sala meeting a ser show sans douge kulungu. Ezo beta moi meeting ya muke kaka meeting ya muke. Et bokoyoka que les deux meetings, tant que tu la bino, mususu batie musique pour que toyoka makambazolo bate parce que discours ezalaki ake bolinga baluba wate, après oh nazo soutenir chef de l'État, papa.
tellement que mboka yango ezaka ndenge wana. Un jour akopesaka appartement na commissionnaire pro le président de la République. Naloba na bino, ce qui tue le Congo, c'est quand les coopérants politiques baye. Ako kabela commissionnaire pro le président de la République Moutouk. Wana bandi, vous voyez, excellence, monsieur le président, vous voyez, moi na mobali wana. Et puis ba nommé pe Moutouk. Surtout ba spécialiste ya ko falsifier ba ordonnance ya chef de l'État. Ba spécialiste. Ba bimisa ba tuna ba prison kakaboy, les commissionnaires pro le président de la République. Bo kaka soni, nyonso aussi bozui wana boko changer te. Les Congo a des besoins sérieux. Ana uti ko loba na bato. Soki ozalaka na Lubumbashi te ko vanda libela te kanga kala mingi to okangama. Pona nini ndeko Eliezer? D'ici la Congo Airways ako vandi sa avion na ye. Atikala na moko parce que moteur na ye zali sous malamu te ako vandi sango. CAA atikala na avion misato. Avion misato ango mususu erataki avion misato ango wana kokoso. Soki balobi na yo ke kende vol na yo zana 11h yeba ke okolongo na 22h pour nous comme na 2h du matin. Et commandengwa. Et quand nous insistons batu bazozwaka ba responsabilité étatique. Boza les mikolo parce que bolobi que de toutes les façons le chef ne va pas remanier hein, avant les élections. Tovandi na biso, nous y allons pour la gloire, et ça bien. Mais le kola bokomi ba candidat, bo démissionner. Tozo c'est la bino bo démissionner. Mise en disponibilité. De toutes les façons, biso to banga ka ba ministre te parce que to bunana ba ministre amakasi sou Kabila tolia bango. Ça dépend de ce que vous apportez. J'insiste, ce qui va nommer yo, ça là quelque chose. Namboka oyo actuellement, yangonga na lobaki makambu ya 145 territoires. Moi j'ai proposé, n'engue na proposé qu'avant. J'avais proposé au chef de l'État. Nalobi excellence monsieur le président de la République, chef de l'État. Voilà la vision d'un villageois. Je pense que Naba gouverneur nyonso zanango moko kaka ya UDPS maweje Dunes qui était au Kasai. Batu oyo ba uti na FCC batu a PPRD oyo bazana vision mon côté. Mais comment na ba wele la kale ka kosomba parce que les élections na suffrage indirect oyo ya ba sénateur, ya ba gouverneur, bande korangai eza volonté ya ba oba ponakate. Eza force de frappe ya mutu nani apesi mbongo ebele. Je me rappelle, paix à son âme, Vietimbombo Mukuna, a quitté Mbujimai, en 2007. Aya Kuchikuna Batuba, Ponabo et Batuba, Ponabo et Batuba, Ponabo. A Bengi 3 députés provinciaux. Abimi Simon Watena Mesa, $45,000. Viens le kola zako tambola na arme na ye azui mundu kiraya chewa. Alors bien écoutez, ngana ye na zana posaka na 3 voix. 3 voix wana na ponika kabino misato. Mbongo yango eza 45,000 na kopesa bino 15,000. Wana ba candidat musu bazaji ko proposer ba 1000, ba musu bazo proposer ba 2000, via kembala moko abeti 15,000. Vous trois je vous donne 15,000. Bo voter ngaka 3 voix na bino wana. Ngana lekina nga sénateur nazo Kinshasa. Mais ceux qui m'ont choisi mbongo na ngai ki a voté ngate. Tata oyo avandi ande mtu akolanda ye. Vie ba votaye aleka na ye sénateur. Ba o bazala ki oza mtu a parti na biso oza batikala bazolela batie matanga. Et ces élections là, au lobby province na bino ezaka na mbongo te. Ozo welela kokambango pona nini? Ozo somba ba voix pona nini? C'est ça le problème bande konanga. Et loko ezo boma ba nini yango. Ti le lo m'a envoyé les images na lo mami kuna ezana nu fondation. Ya école, classe si zongi fondation. ba kosala nini? Ba préfabriqué fondation. Kuna na lo mami. Classe si zongi. Tozo kota 2e semaine. Moi, j'avais proposé au président de la République, dans l'objet excellence, tolo bana ba gouverneur, nyonso bazo wele la kokoma ba gouverneur.
basala quelque chose to pesi bango une année tozana posa batinda mongo na Kinshasa te bosali ba péage na binoe boluki soki ba nyongo kende kokotela opération kotela province na yo nyongo to pesi bango grandeur dimension ya nzela to pesi bango volume ya makadame tolingi to lobi dans une année yo connecté ka province na yo na province voisine de part et d'autre dans une année continue de la biso 100 francs te toko gérer mboka na mbongo to kozwa na niveau national et na tout mois province to zanango on va raccorder on va relier le pays facilement et wana to tchekaka ba mission moko ya présidence ezo le kaka pona ko enquêter pona ko vérifier chaque 2 mois dans une année on pouvait avoir ces pays connectés. C'est possible. Ce qui crée l'argent, c'est la tête. Ce qui gouverneur a l'obinga na zoko kate, siko papa ozo dépenser mbongo pour la province ezana ba moyen tendengini. Oh, les provinces ne sont pas les mêmes. Mais pourquoi tu corromps? Ozo somba ponani. J'avais proposé ça mais ba yo kelangate. Ce qui to sala kayango mbelelele to kota ka voiture a oke Lubumbashi. Kinshasa voiture. Krr. Ozana Chikap. Kananga. Mbujimai. Kamina. Oza okomina Fungurume. Ta. Likasi. Okoti Lubumbashi. Okosala combien de jours? 3 jours. 3 jours. 3 jours en Weza Ibeli. Awa. Parce que la distance au bateau va effectuer na bamboka mususu. La force d'un pays, c'est ça. Wana to salite. To kena makambu ya rai. To zana rai. Pona même qu'entretenir ango. Ça pose problème. Si ko bino ba convenience au bazono maka. Bo mi so pelipe poudre. Benyi bande kona yo. Bo meli ba champagne. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Du tout. On ne sait pas se mouvoir. Nalobe la kanabino. Ah ba ye manzembo. Ya metro kini ba yambisa même Félix Wazeko. Nalobi o makapo. Et longwe kuna ekomi o to chaba téléphérique. Donc téléphérique na courant et puis téléphérique ezabi loko ba chaka na bamboka oza kabangomba bango. Matadi ça peut marcher. Quelques quartiers à Bukavu, oui, ça peut marcher. Mais à Kinshasa ko ça la téléphérique et puis téléphérique et même à tout combien? Taba makamusu. Na oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Bande Konangai, on sera bloqué bientôt. Il n'y aura plus de mouvement parce que l'avion tokozala nangote, la compagnie Tozala Kanango Congo Airways, avion moko wana ezana problème ya moteur kala minite ko vanda na se. Na loba wana avion bakenda ko defa. Baya ko vandi sangwa ba dépenser kambung. Bozo mona que ça ne va pas non? Ça ne va pas. Parce que tu as besoin de te retrouver kaka ozwaka moi $100,000. Mais on peut faire perdre mbongo belé na République. Nan habité. Mais pour na théâtre toza ba to libos. Bokende na GLM place oyo ba fongoli kaka nzela. Ba to pe perdre ba sekwil tellement que chômage zo beta bango mabe ba komisi wenze wana bazo teka bikedi. Siko calculer bikedi ozoli a photo akabile za liboso na yo. Okoyoka petit toko gaitamwe akamo bakomisi obike makamoko fongola banzelo et créé parlement debout ya bato ape perdre ba mesana ngote moyen ba telema eza parlement debout te ba vandi na sewan bazu ba drapeau bache mboka izaka ndengwana nyoso compliqué. Ba joueur tala ba image wana joueur tala modèle bazo bunda tala ndenge azo beta policier double ba jouer et do vanda pambate maman moko ye wana zo teka ba bébé à vendre bébé Moutounion surtout azana obligation de faire quelque chose pour faire avancer le pays. Chacun a place et azali. Mais ce qui est ça langoté, nous sommes là, je dis aux gens, les lo awa, toza ba candidat, toza ba député fait mandat, n'a déposé candidature nanga. Si aujourd'hui, le peuple qui m'a envoyé dit, monsieur Tambwe, repose-toi, je ferai ça à vos ordres, je resterai ici.
Je continuerai à défendre. Ah, tant qu'on a zoyani. Nakuta boy na itaga croisement Willery. Bazowele na garçon kwa chelo colonel cha bukana. Alingi kola chete. Nzoka nde mwana wana étudiant nzokende nani. J'étais obligé de descendre et de sauver. De descendre et sauver. Sans encourager que Moutoba n'a qu'au violer Zozoaka sens unique tel que la police m'a dit. Mais j'ai dit quand même, il fallait intervenir. Voilà pourquoi Tongo Tango Binobo Pemiwan. Biso, ba responsable ya ba moto, ba ye ba tonde lingai. Ba ye ba tondi wa. Ndeko Eliezer, otika biso. Parce que quand tu agis à gauche, ba o bazana à droite, moko bazo monate. Quand tu agis à droite, ba o bazo monate. Nde ba plainte wan. Na rappelé ba ngona lobingai ba betanga, ba lingai ba bomanga ya likolo ya bino bato ba moto. Elle va vous recevoir après. Yo va koyambo après. Nasi sana. Nani na pesi mbotite. Ngayo kula kula kwa. Prenez des chez le celui. Bonjour. OK, ngayo. Merci beaucoup mon collègue. C'est fait makasi kaka ndenge sana. Yo saka pembeni ko yo. Ya base. Awa ndenge za ndenge singa biso ezo simba te toko sala mama na nguema de tolobi ba pose ya ba parking na boya to na honorable alors muto zo simba makambo na bango azali ava to pese parole yango to boya ki ko barricade nzele ko mate baza na honorable kuna na kati bo tout ça c'est là de to zo châtillon oyo ya ba président ya ba parking ya to ya na to solo nde to ko souhaiter pa na yo luka esika inene oyo tokoki komemela bango bakende basensibilize sikoyo na baparking tosala sikoyo mama na nguma na yango mokonzi na bango aza wana na président baza wana bakozwa mpe parole tellement que yo ozali honorable oyo azalaka toujours pembeni ya base loin de la base te mais pembeni et puis surtout pesa moninga sourire. Honorable. Oui. Septali magasi kokutana nayo kandengo lobi pesa moninga sourire. Tomoninga ozopesa bato mosusu na biso. Bato tomema yo totambola na yo sourire tikali kokota na epai na biso te. Biso ndenge toza boye toza kaka ti lelo ka bilanga basoda. Lors tokota yo ata mwalwa moko ekota kuna keno. Bato ya moto ti lelo zero. Limite na biso a Gombe ezalaka respecté te. Général aye asika général Blaise. Azoloka na ba risque nyonso. Ataso babominga po ataso na bonina bimina moto ba wotu tanga pe na moto kana kufi na biso to koloba vérité to kufata po na vérité onyo so ya lobaki eloko te ezo saleba sur terrain tracasserie ezonga c'est comme qui dirait la minute ba beti siffler ka no ko be ko kanga ba moto il y a les embouteillages basala ke loko ta alors te au monde on tambola na yo depuis kala mais to soto ki pap o matika parlement aller wakisi na bati ya moto. Et là, on est au salaire, il faut dire la vérité. Mieux vaut la sincérité du piment, il faut dire la vérité. Au bois qui s'y biso, so qui tina bokasao. Bokasa va fongo la ganzelate, bokasa bakanga kaka moto.
soki okei na victoire na minute ose bazokanga moto ya moto na film nani magasin seke magasin tozala lisusu na place seke il faut ozwa déjà mbongo ya moto ozoya kita donc mwasi ndenge mama boye ndenge boye maputa omema ye te lisusu kuna na magasin seke tia kita fongola saka sala déjà basi bakangi yo ville limite na biso ezalaka dilive mais biloko colonel ligo asalaka toyebaka te soki colonel ligo azalaka likolo ya mite ata kangi yo na bokasa awa soki moto ekoti kale fungula seke bakangi yo na gombe gombe tozalaka na limite te susiete ya botour oyo omonaka botour wana normalement bakokanga moto te moto suka na biso ezalaka délivre wana tosololaki na gouverneur tosolola l'époque na général Silvano Kasongo mais après kaka masolo wana tosilisi bakei esili donc toluka yo moto asalaki tokutana c'est président cette année nous devons quand même être sincères parce que to bando luka kutu media kaka mukolo tokozwa ka caméra peut-être bando koma na moto mato na yo mais bando beta kaka bato nyonso tovota bato nyonso tomema basundola biso topeza mbenge no tobimisa ata badepute bato ya moto baparti na bino bokati tous les motocyclistes ata moko aza te baparti nyonso ana zoloba nalobi nani ki aligné député national motocycliste aza te ata moko or que na minute na Kinshasa moto eza business ngai nabali na moto nazofutela ndako na kosala moto bana na nga bake classe na kopa moto mais de toutes les façons bino koza badepute organisez-vous ata ndenge na suka boye bokotisa lwa moko statique no bato ya moto toza baresponsable bozoluka bainvestisseur bozolinga bosoutenir investissement mais biso oyo tozoinvestir toboyi kulo toyema kope ya moto ya ici ils savent combien de personnes auto-formées oyo eleki oyo bazosalaka nyama kasi combien de personnes nous avons formé tolukeli bango bamoto ya contrat tolukeli bango moto ya versement lelo ce sont des responsables lelo babali mais po babesa biso kaka mwa valeur wana moke nga naza responsable ya bato ya moto mais soki tokei na yo ya victoire olati kaka chine omwana so ndenge bazowele kokanga moto seke yo moko mwana lokola monaka ndeko sanga seke il faut nazwa mbongo il faut donc tozokende lokola tozobunda vraiment toye tokutana oyebisa biso depuis tovota yo obongisa nini mpona bato ya moto jusqu'à maintenant biso tokosourire te eza bongo te Voilà, merci beaucoup. On a la parole. Bato ya moto papa nasepeli makasi lelo nde toye komona yo parce que lobaki avant biso to attaquer yo to mona ka to ebisako en face ndo lobaki te to kabola souris nde biso lelo toye to kabola no souris mais na mitema tozali kolela par rapport ya nini na lukunga toyebi bien bato ya moto bafotaka mpona yo tomoni bien okabolaki bakoka oyo tobengi ya bango oyo tobengi bavelo biloko parci par là mosuku tokuti yango awa toyebi te soki biso na ndenge tokabola tonde tokabola souris ndenge okabola biso mpe souris na mutu na mutaki mata na mwa pakeni kosala biso malamu mais na moment oyo papa eloko biso toye na ndenge obwakisaki biso ntango molai obwakisi biso ntango molai yango topusani pene na yo mpo tozala na yo en tout moment parce que bato ya moto mingi na bamembre nyonso ya moto baza néglige bakoma soki batuti bango il faut tosangisa mbongo ya kosangisa il fallait tolanda bamosusu oyo bakoti meme boloko mais tozosenga na yo papa lukela biso mwa espace one fiske tobanda kokutana po ete toyeba moyen tozongisa susu confiance na bato ya moto fo tobeteli bango liso po toyebi oza candidat mais na candidat nazo tobeteli moto mwana moto lisolo nde bamesana kobenga biso so tokaboli bango lisolo balobi te abwakisa biso botika ye mais tolingi ete cette fois-ci ntango ozozonga na assemblée po ete toyeba moyen ya kozwa eloko ya monene boye te. Merci beaucoup président. Toza ko renouveler et les entambwa o tozo benga donc mandat. Toyoki ndeko na biso badive kuna. Badive tellement opesa biso makambo na biasa. Merci. Les enfants battent dans une thématique parce qu'ils n'ont respecté la vie. Ils ont fait pour la campagne, ils ont fait pour la politique.
parce que tu as votre famille mon communauté. Oui. Bon, avant-hier tozalaki na ye na vandi na ndako baye kotalisa nga video ya kombata moko azobela makasi siko video wana abelela alobi bolukela ngai ndeko Eliezer. Heureusement bango mpe baye na ntongo na bito kende kutalani tokomi kuna bango nyonso babandi kolela difficulté tozalaka nango eza nini ntango tokomi siko na bandi komituna na bimba à un moment donné okomona kaka bato balamuki Eliezer aza yu de peste Eliezer aza moto akatumbi dernièrement balobaki Eliezer azo défendre nani mwanga chuchu siko natikali nazoseka siko awa ntango azwi problème mpona nini abeleli bao bazomimona bato a danger ya yu de peste c'est-à-dire toyebani na famille wana diabo ilezalaka maka toyokani bolobi comment deux fois depuis que oponi ngai nazodéfendre bino te bozozwa sourire te bazotrapase bien mais ça dépend ngai nasi na défendre bato bamoto ebele parce que bato ebele bamonaka nga soki bazwi bango bamoto soit nga moko na se déplacer soit natindi moto balibere bamoto na ok parmi biloko nayoki ndeko moko alobi soki olati lipapa eza mabe eza na ndeko moko alobaki ndenge wana oui mais wana eza bien mpo na yo parce que moto akotosa yo te soki azomona osali omoni bozomema bato ntango ozomema bato il faut soki oza propre okomona même moto wana akorespecte yo akomanke yo te nalingi na rappele bino bamoto ezalaka na Kinshasa te nani asi akoma na Lubumbashi na Lubumbashi babengaka bato bamoto banani bamase pourquoi babengaka bango bamase c'est parce que bao babanda mosala ya moto entre bango bazalaki kobengana mase bato wana sikoyo lokola bazoyokana te bon bango bayebi chiluba te nde babandi kobenga bango bamaseba parce que bato wana babenganaka bango moko bamaseba eza aussi signe ya respect ana Kinshasa moi je sais comment wewa ebotama engana linga kobenga bino bawewa te parce que ça me dérange eza eloko moko ebotama sur bas d'une impolitesse bozokanga ya ndenge bozala na bozala ndenge moko te eza na bato bazalaka calme na nzela eza na bato bakendaka kuna na impolitesse mpe na nzela boyebi yango siko a force ya koloba wewa bato oyo bayebi monoko te nde babambi bango babambi bino bawewa normalement eza eloko bokoki kokoya parce que ça marque l'impolitesse mais mpona kolata eza kolata ya yo moko mpona moto asakana na yo te parce que bozalaka bapatron ndenge boza wana parce que vous travaillez pour vous-même. Alors un patron a une façon d'être. Là ce n'est pas du tout un problème, ça dépend d'une attitude. D'ailleurs ni coloniaux so na ba réalité tozalaka na biso tosambela kaka pona bi parce que ndenge ezali comme on a batuti oyo akatani nani akomi handicapé oyo akufi ainsi de suite. J'en ai vu un jour na mona na zouta je venais de Matari Kibala na komi na place ya nini ya Badiadine. Ça c'est l'événement que moi j'ai vécu que je n'ai même pas me rappeler. Ndenge balokota moto par moto jeep. Non. Et trois personnes sur place. Na moto na bato amemaki. Donc vous allez courir par risque mini. Alors, mais cela étant, eza que vous pesi une possibilité, vous pesi une possibilité à que vous allez autonome, parce que c'est l'État qui organise pour que vous allez madame. Mais l'État doit sécuriser binote, ça je sais. Quand il y a bino bandi le loté, na lobaka on a télévision, bino kande bolanda kate. Abandi ko escroquer bino le loté. Je me rappelle tozaki na Kimbutu. Un jour baloba bo pesa mbongo ya ba plaque, ya ba casque na ba gilet. Bo pesa ka mbongo ebele au point où stock na bango ici. Et makambo etikali ndengwana. Et comment dit lokola copie ceux qui bazala posa mbongo, allez balobi bato ba moto ya ko pesa mbongo.
Donc c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler. Mais oyongana koti ko ebisabine. Et ça que même Ngamoko il m'arrive des fois que nous n'avons pas de moto. Même ceux qui n'ont pas de embouteillage des amakasi. Yanga yumela katena ko ukaka place moko na gari mutu kana na kiti. Ça ne me gêne pas. Amatita ngana moto na ki ata ceux qui vont makanga au felete. Dès que na matite na moto ko futisi. Ah. Yo kada bazo nano lobeli biso ata lwa moko te abato moto. Soki efona senga ebele pona pike soki kwa aye na zio na frère de ça. Après ce qui a vu problème il y a ebisinga na ke ko. Ça na yo ya mwana kuna. Ça honorable Afrique. Donc boyo kanaka ngana zo regretter que bazo futsanga moto bino be besoin insister. Ozozela mukolo tokobuka na kopesa biso sourire. Lor biso le tozela tobuka na l'air tokutani na sourire mala moko. Sourire nando ebali na yepa na yo mo. Soki na bien na moto wana. Et sopani na moto. Ça va pas tirer au bayi na lobby boy. Alors wana eza ongana salaka. Je sais que pona bao bakanga kapona ba moto nasina intervenir plus d'une fois. Nasina intervenir mbalebeli. Ya kotali sabatu ya keba libérer ba moto. Mais lo kongana lobaka. Na senga une chose. Il faut binomoko peut organiser secteur na bino. Moi j'ai dit ça au ministre de l'Intérieur. Na lobape na commandant ville oyo ngwa longwe général Kasso. Tango bandi ko bima o bazo enlever bato ba moto bazo yiba bato soki ba biloko ainsi de suite. Na lobby na bango que soki pour permettre que bato ba moto ba s'organiser bango moko ba ko la sécurité kutu ya makasi. Parce que tango ba mona ki mutu moko suspect ota parler de mal. Bato moto ndem to ba mona yi. Bango ne batambola katongo milipo. Bazana balaba. Mais soki ba utiliser bino malamu ekosunga mboka na biso. Na loba ya. Et puis na loba même bao bazo yiba wana. Soki bango moko baza organiser. Ba komona mutu suspect o bazaka na yete. Soit na parking, soit nini, bakotu na ye mutu ba vuti wapi. Ainsi de suite, il peut vous aider. C'est parce que l'État ne comprend pas quelque part on a zo sale. Mais en dehors de ça, chaque fois que vous avez un problème, il y a un moto. Ngana kopesa bino numéro mo. OK? Na kopesa bino numéro mo. Soki bazui moto na yo. Soki basali nini? Kosala matata te. OK? Landaka kabango. Soki ba komisa ngo parce que ba miyibi pe baza ebele muto akozwa moto na yo akena ngonzela mususu komi kuna moto ezate. Parce que j'estime que OK ne kozwa ba sécurité et ko tia barrière entre yo na batu o ba botaki. Yango moni ngai ba mona kanga mingi kaso ki bazwi likamo. Lokola ba to ba moto bazwi problème de ba lukingai. Ba moi c'est le ndenge ba solo na ba moi bazwi problème de ba lobi boye tozo poussa na ba élection. Wana za ya biso. Bango ba lobi ni wana te. Wana mtu zolo. Bango bazolinga bazona au contact bien avant bazala en ordre na yo moko auto bakisana na ye balingi te bakoma na élection ya ko yebisa moto tala oyo aza biso balo baté parce que belé bazao sont des combattants de l'île d'Okas moi même bato asa kolimbisa biso to ba combattant na to za ba combattant ya ite pesto kundana ye combattant ko ikasa mais to ko appuyer assertir la souka parce que biso problème na biso za ke souci na biso za lobia comme autorité monene ata intérieur na ba pesa ata premier ministre ba pesa
na voya na cabinet sans dossier na mivandisi na cabinet vraiment travailler comment au sein de filmer à ce jour on a vraiment voya boyo to chebino na mopanzi yobite biso to bandaki na to zona no moi temps après biso voya après seconde na lingina zo na so na lisolo to zali ko beta ba ebisinga souci na bango ezaki bazala déjà en contact na yo en bonne relation na yo souci na bango ya liboso déjà eza résolu. Il y a un bazo kanga ba moto ko futa ba 200,000 ba moto de ça 200,000 mutu 200,000 Merci beaucoup honorable. Avant au quota Pékin ou bien Kalfungula, on donne 10,000 francs. Au quota. 5,000 pour mon moto na yo. Après tu donnes l'amende. Si ma va moto bi mon foutu 20,000 à prière. Nombre de jours moto est sali. Le nombre de mots ko futa peine. C'est pourquoi on a lobby na bino que s'il vous plaît honorable. Oui. Notre plus grand souci, même battez-vous nous voulons que cette histoire et si la libéra moto bayebi mbongo tozwaka par jour ata okangi moto tosalaka ba infraction to boite moto nyonso ti ba député ba ministre basalaka ba infraction bakangaka bango mais quand même ba tenir compte à revenir à moto pour foutre le ba dossier bi balé mbongo ala tozo futa baka télévision monta o ekende na banque ke mbongo donc c'est les gens bato bazotonga mbongo donc ata ozana mikanda na makam nyonso parce que lui il faut azwa mbongo asili sandaku. Imaginez moto moko c'est 100,000 francs, so kangi 40 motos par jour. Tu as combien? Tu as combien? Pas montant na pe bakabola kango selon les infos. Autant na ipeki ni toko ebisa yo o ba moto ya tel. O ya tel, parce que général. Et so kotikal fumul. Okokuta koto ba moto a iko, koto ba moto a pharaon. Chauffeur na ye, o koto ya major Stella. Donc, baza pe na bato na bango balatisi te no bakenda ko kanga ke no sona kangele di moto. Nga pe na za na 3 na ngai. Eza souffrance. Nous on peut s'organiser ndenge to solodi. Oyeko honorable, to koto sape mibe kwa mboka. Mais quand même en retour, l'État quand même a sécurisé biso. Sous que ça délivre. Après délivre ba telema na boulevard, on ata ba tieti na boto blende. Ba comment na bisoté. Toko bunda pe ba limite na bisona, ça l'a quand même respecté. Dès loko biso tozo luka, on a vraiment ce qui est tozo ata ba caméra, ba kangi to filmer ba toana. To ye to lekisi na média, nous sommes prêts. Ata ce qui ba téléphone. Toza na ba image mususu ba vie. Iko, ezana ba to abomi. Ezana batoyo babukani ti lelo to yebi batwana babukani makona to fundi na nini auditorat to memiti na bato to ke na bato ti auditorat to tiki bakokanga sa réponse ça que na Kinshasa awa bakolongolanga te na bakokende na nga nulle part et c'est la réalité. Général Blaise aye alobi bakanga moto te jusqu'à la nouvelle ordre. Tout le monde ici sont témoins conscients. Il y a bando kangaka ba moto. Dernièrement, aye na Kalfungula, azu ba moto ba longoli ba tena PCR. Mais so que ville hier et avant-hier, c'est que bakangi moto na ndenge moko ko ndimate. Alors on ne sait pas vraiment biso tozo bundaka pona bisote, mais tozo bunda pona peuple congolais ndenge oyo était sege de bisa biso. To bundaka pona ba famille, te pas so eza la pona ba famille. Lero ata perdre ba benda biso to ke kuna tozo sala bisana. Mais tozo bundana bino que non peuple à se retrouver, ce qui peuple a se retrouver. Bisopé na katwa na toza ba peuple. Oui, mais le Congo est toujours placé, Zani. Il faut retenir une chose. J'insiste sur l'ordre aussi. Oui. Boyebi, ngai na mona scandale, je n'étais pas ici, dans les États-Unis. Mukolo pape aye. Ah, bandi kona. Bokata cortège. Ata binomo. Bokata cortège pendebo na lobby, ce n'est pas possible. Alors que Wanamboka isa likolobo. Admettons que pas Wana a un problème na Congo, c'est le chef de l'État qui va On défend ce peuple-là, mais tout en leur pressant de respecter aussi la loi. Et Moussala Nabiso, il y a cul de pité.
eza ya koplaider cause ya bato, eza ya kodéfendre, eza ya kovoter ba loi, ya kocontrôler pour que le peuple se retrouve. Musala na biso nde yango. Natalaki nalobi mokolo izipa ke ba conflit bandi. Et bandi. Après j'ai vu ces images sur WhatsApp. Bazo bimisa mama oyo. Malembe papa. Maman malembe. Papa malembe papa malembe. Pas malembe. Maman. Voiture les arabes. Sois calme, maman. Nous sommes ensemble. On est avec vous. Attends, papa, si vous pouvez ouvrir la porte. Attention, pour ne pas salir. Oui, faut Malibanda. Maman, arrangez-vous. Maman, entrez. Nasimanango, j'ai appris que le nouveau comité a été installé. Le nouveau comité de l'ISIPA a été installé. Il y a les documents qui sont là. Il y a les vidéos qui sont là. Et là aussi, à la deuxième année, nous devrions présenter un plan standard des travaux à l'ISIPA. Et qu'on devait discuter entre nous pour démontrer comment ça devrait se faire. Donc la commission devrait en principe disparaître à partir de la deuxième année. Mais la réaction est là. On va rentrer dans le nord avec les enseignants, nous allons voir quelles mesures. Merci beaucoup. C'était une commission de travaux qualité. Nous devons vérifier la qualité. Mais nous allons rentrer dans les normes. Ça, le mot d'ordre et les nous avons une question importante de M. Chikaya. Il s'inquiète de ce qui s'est passé, les événements nous ont dépassé, nous avons été frustrés de ce qui est arrivé. Deux préoccupations majeures. Nous arrivons, on trouve que les bureaux sont fermés. Pourtant, nous annoncez un nouveau comité. Et les bureaux sont toujours fermés. Qu'est-ce qui nous rassure? Que les mêmes événements ne vont plus se répéter. Surtout que le bureau va encore décaler. Plein succès na bao bazakuna, mais je me demande ce qui ça va continuer ou bien va kosala quand même pour conserver cette œuvre oyo batikaka ezo sungaba nebele. N'habitez si ça va continuer. Ça va continuer. Tangu musale ezo salema ya malam, on encourage toujours. Yango bomoni na bete la kabino makambo ya solidaire optique na lobi sincère à rien yoko kende ko bomanzo to ko lukaka ba visa pona misu. Ngamo ko na za témoin. Ba matériel oyo tozana ngo na solidaire awa na galerie présidentielle. Eza oyo to kena kukuta nango libanda. L'avantage na solidaire bazo benga même ba mindela ngo ba simba kabino libanda baya awa, pourquoi aller chercher plus loin ce que vous avez ici?
Voilà pourquoi je félicite Bao Bazonga Kanamboka Nabanguna un apport. Il y a encore cette campagne-là, du 1er août au 15 octobre, Batubakoya, qui est dans la galerie présidentielle. Batala yo misu, comme ça, va préparer yo ce qu'il faut que Mindele ba simba yo, tango Mindele Bakoya ba ko simba yo. Il faut encourager les gens. Il faut encourager. C'est ça notre politique. Notre politique, ezaya ko encourager ba obazo sala bolam. Biso toza ba tuté ya politique ya mutema mabe, mutema ezo vimba. Bande konanga. Na vanda awa, na lobaka na ba tuté, eloko mon côté to sali parti na biso to benya en action commune pour la République. Tata moko qui prétend être avocat et aza sénateur. Ya parti moko ba bengi ABG kamata ojo tindela batu. Boye bisaka batu ke me nani duga ke kokota na parti ya baluba. Oyo parti na biso za ya bayaka. Bole kisaka message na CC parce que batu nyonso ba ko voter. Lokola akanisa ki que mutema mabe na ye wana bandima kango batu ngo za yiko solo na bango batindeli biso ya. Na tela bino image wana. Na suka lokola ba kokite bango wana ba besa droit de réponse simbate. Nous sommes tous parlementaires, tous aba député, bino bozaba député, bozaba parlementaire. Tous ces mesures à kata na musala ngo ya que député. Tous ces mesures avant on critiquer. Tous ces mesures biso toza ngai na yeduge toza na premier mandat na biso. Tous ces mesures na prestation. L'attachement à son peuple na kosala quelque chose. Na moni wana bozo attaquer duge. Non voilà, à sala ba forage et s'il était au moins ya sala ba forage azana ba chantier. Bongo bino bosani. Ba kende kuna ale. Botela nga image wana. Baye kuna alinga kita moni batu ebela kanisi batu na akita boye aser vertige betie pop pop azongi na land crise yewan ndeba na kingwangala babandi kolanda bazo yemba aser bazo talisa batu c'est quoi l'action commune pour la République na linyina tsela bino meeting ya liboso boko ke bazo brouiller yango na musique il fallait kitoyo kamalo bate ya ubidi kobe wata sarana wate pase pambe makabori bongo batuka beri betunga wenze babode beri betunga wenze babode wenze mama bongo bategala kiba yamuni wenze batata bongo bategala kiba yamuni babode betunga sana wate kusetangi samu. Voilà. Bah briller parce qu'il y a des choses. Oh le tissiko, les services sont en train de rechercher. Bah propos tenus. On n'a pas ce temps-là. Il y a qu'à diviser bateau. Il y a qu'à kendaga comme on a qu'à bateau le corps sous-homme. Oh parti nabiso parti à Bayak. Mais maintenant parti Aser pour attaquer. Parti à Mboso. Mboso azamu yakate pour attaquer Yepe. Ce n'est pas possible. C'est quelle politique ça? Mais le temps la papa a tenga. Oui, a dit que le mandat ya papa. Alexis Bissomuko. Raison est mon moutaye bien bon. Oui, l'homme a dit que la Bissongana est bien montée. S'il est là, tu as la Sangata Likamoko. Mais là, il est à l'homme à mon côté. Oh, ça le biloni. Dans le ministère Moko. Le ministère a un lobby, directeur de cabinet Nazoua. Azam de l'administration. Azaki peut me faire monter. Pour les ministère technique, c'est Sénégal. Bonjour, mon administration passe sur la mission de directeur de cabinet, Bapé Sagabisoye, na FCC. Na ba conseiller na tigala qui n'a pas 5. Na sous conseiller, moko na territoire nyonso ya quoi? Na sous conseiller ya territoire ya Kasongo. Na do ile député to tigala na ye. Pesa nga candidat, on a travailler na cabinet. Après si nga ya pesa kinga. Na yebisi ye, oy, ngana lingi yete. Po papa tanga zalaka. Et ça n'a pas aussi malamu ke na ye.
Aïe, ce qui était hier ou bien rien. Moi, discussion est bannie. Ok, vous avez un côté. Attends, moi, qui moi, il y a mon tailleur sur la famille. Douge Kulungu a fait ressortir Kingwangala, même à combo ya Kingwangala. Kulungu for Congo na États-Unis, moi il m'a invité. Gana Yetozakina nous va de pitete. Ce n'est pas un monsieur qui attend l'argent, il y a l'État pour casser quelque chose. Il a commencé à faire quelque chose avant. Si vous avez un meeting, il y a ASER. Sous-division, coordination et de respect. La construction des bureaux des communes rurales à Tembo, Kingwangala. Projet de forage d'eau potable à Mawanga, Kingwangala, Kambusete, Ikwati. Auteur de réaménagement des routes de dessert agricole à Kingwangala, Panzi, Kajiji, Chikaka, Kibalamba, Kibunda, pour ne citer que cela. Bon, comparer. Comparaison. Peuple wana azaya kokosa mate. Yango bozomona quelque part bakomi nini? Bakomi alimentation à ser panzi libanga. Parti nous n'avons qu'une année. Auto totalisé. Les 30 ans. Manifestation ya kafu. Bandeko bako uta libanda. Bao bako zala awa. Yango na kosenga ka bandeko bazala libanda. Il ne faut pas yoza la kamutu ya passe incapable ya kozwata billet ya ke voilà oya awa. Ozana province incapable ya komi foutre la billet. Nous avons besoin batouba sentir motiler et sentir que ça c'est l'action commune pour la République. Yomoni ba anniversaire des Okoyakaka. Pendant que bazo attaquer biso toke kota la bana na classe na Aima School. Oui, cette école que vous voyez là, c'est une école, ils ont la météo, ils ont la gombete. Il ne faut pas aller chercher plus loin ce que vous avez juste à côté. Ils ont la gombete, ils ont la météo na mbinza. Na météo, côté avenue Baumbo, tout ni kaka Aima School, okokuta bana bazotanga na ba condition ya bien. Parce que ba amélioration ils allaient au salema. L'éducation, fondement. Pendant ce temps, biso toza kona tozo solo na ban. Tozo solo na ban. Yango na kolobaka na moninga na ngai Rich Kompai. Na lobby papa, sala musala na lobby premier conseil d'administration. Gardez pas ça dans vos ordinateurs. Traitez, publiez, diffusez et parlez de nous. Désormais, pour vos archives même de vous, les journalistes, vous pouvez compter sur nous. Nous allons nous organiser. À chaque fois que vous aurez besoin des images historiques, vous pouvez découvrir une approche dans les jours d'accompagnement. Tout en vous promettant aussi, aujourd'hui, vous nous avez trouvé dans ce cadre ici. Revenez 3 ans après, vous verrez les changements réels au sein de notre établissement. Spécial d'abord les virus. Concernant Nambalaya, surtout Nambalaya Yambo, Kuta Mokonzi Mboka, aponaki biso po tozala bongo bakambi ya société oyo ebengami bongo na nkombo ya bino esengeli na biso tosangana na conseil d'administration po toyeba nini oyo tokuti na linako
nini oyo tokotika nini oyo tokobongisa na mikolo ezali koya ma mpona koloba malamu mpe bosembo mpenza oyo tokuti na UNACO ezali mpenza mingi ya malamu te makambo ebele ezali ya kobandela yambo mpenza na oyo etali bisaleli na biso bisika wapi tozali kosala ezali bisika ya malamu mpenza te na yango bomoni biso awa na musée national na salle oyo pamba te epai na biso bisika wapi mokonzi ya mboka atindi biso na biro ya kosala conseil d'administration ezali te pamba te ezali conseil d'administration ya liboso oyo mokonzi ya mboka atie uta UNACO ebanda yango esengeli na biso tozala awa tosangana tosolola mpona koyeba kobongisa mayima koya na mikolo ya nsima. Voilà, c'est ce qui a été ce premier conseil. Nous disons aux gens, il faut que ça la moussala. Lobi nazala qui sur terrain n'a capable Genèse Kaloum. Ake kopesa bana basoda bana mampinga kopesa bango moi kaye bazonga classe. Moi ketch. J'apprends aux capables de travailler pour mériter l'électorat et non qu'on tricher. À l'occasion de la première anniversaire de l'Action commune pour la République ACER, que la Fondation Genèse Kaloumé Fojek, dirigée par Madame Genèse Kaloumé Nzolo, accompagnée du président du parti Eliezer Tamboué, a décidé de voler au secours des enfants de militaires du camp lieutenant-colonel Kokolo en leur remettant des cultes scolaires et tant d'autres biens, question de leur permettre de bien commencer l'année scolaire 2023-2024. Accueillie par une foule immense avec les fanfares, la présidente de la FOJEC, Madame Genèse Kaloumé Nzolo, et son président du parti ont marché jusqu'à la place réservée pour cette rencontre. Très content de l'accueil lui réservé par les membres de la FOJEC, l'honorable président de la SER, Eliezer Tamboué, a demandé aux enfants ainsi qu'aux épouses des militaires de faire de Madame Genèse Kaloumé Nzolo députée nationale et provinciale lors du scrutin des 20 décembre prochain et a exhorté les enfants d'aller à l'école pour bien préparer leur avenir. Et pas capable Genèse Kaloumé, Pambata yebisaki nga que il faut nakende kopé sata moi eloko amuke na bana mampinga mabeto malam mais loko tozo sala ezana signification il faut boyeba que mwana soda ko kipe ko koma mokonzi babiloko bakopesa bana eza pona kotalisa bango ke il faut kotanga pona ozala indépendant pona ozala pe mutu lokola batu nyonso. Il ne faut pas tomonaka bana soda bango nde basufraka bango nde batekaka mai ya sachet bango nde batu ya pasi. Il faut prendre conscience koyeba que soki papa musala na ye ezaya kobatela ekolo nga mwana na kokipe kokoma mokonzi boete boete yango bomoni tangu tozana capable Genèse nazoloba na ye il faut kotika mwana soda il faut kokita sur terrain parce que il faut mériter kozala député yokani
pamba te soki akomi député ayebi vi ya bana basoda ayebi vi ya bamama na ye basi ya basoda boyete. Prenant la parole à son tour, la présidente de la FOJEC, Madame Genèse Kaloumenzolo, fille d'un soldat, dit soutenir ses frères et sœurs pour la rentrée scolaire. C'était indispensable parce que nous commémorons l'an 1 de l'Action commune pour la République, notre parti politique. Et à l'occasion, nous nous sommes dit qu'il était indispensable pour nous de communier avec mes frères, mes enfants, l'association des enfants des militaires, de distribuer pour cette rentrée scolaire, les kits scolaires. À la FOJEC, alors le mot pour la FOJEC, nous prenons un peu comme l'Action commune pour la République, le pouvoir de l'amour. Alors le mot que je dirais pour ceux qui veulent suivre une formation pour se rendre indispensable dans la société, nous vous invitons à la FOJEC. La FOJEC prône pour l'autonomisation du genre, particulièrement celui de la femme, la promotion de la femme. Quelques bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à la bienfaitrice. Nae kosenga ma jeunesse, merci pour soutenir biso baba soda banane baneliti na suka nzamba tika eta continuer nae atika pe biso te, merci pour na biloko pe biso ya classe. Jeunesse Kalume po asaleli biso bolamu bana basoda po ezana batu mususu bayaka na lukunga tofotaka bango me basalela biso eloko te bakosaka biso na ba 2000 francs ba 3000 francs mais eloko ezalaka te. Mais tomoni ngolu mama Jeunesse Kalume aye kosalela biso akaboleli biso basaki apesi biso bakete bakaye nzamba azala na esika nyonso akotia makolo atika ete si abasoda e bazepousse militaire on est mwana na biso mwana Jeunesse Kalume na mwana lokolo tokofote bango te kwani okende wapi ok place ta ngala zawa mama kake pa Kalume na 20 pour. Signalons par ailleurs que c'est entre les mains de l'honorable Eliezer Tamboué ainsi que de Madame Genèse Kalume que plusieurs élèves ont reçu le culte scolaire, entre autres les cahiers, le sac, le chaussure et autres objets classiques. Ouais. Ça va? Et vois quel pourcentage tu vas faire. 75. Tu vas faire 75. Ouais. Ce qu'on dit, merci. Capable je viens la fin de l'année vérifier si tu as bien travaillé. Une chanson d'anniversaire a été chantée à l'honneur de la première anniversaire du parti politique Action commune pour la République. Question de bien clôturer en toute beauté cette cérémonie. Allez, sur ce plateau, dès que Kalombo qui entre, lui prend, allez, là-bas. Vous voyez déjà 2 micros parce qu'il y a l'ambiance, la couleur des... Nazo Ibsa Kabino qui est faite, il y a Action commune pour la République tous les mois de septembre. Batubako Salaka ba vidéo, à tout moment, les capables de placer ba vendre aux hommes, oyo asali vidéo na ye, oyo asali vidéo na ye, ba activiste ba sali. Les Kinanga Abdul, combattant de l'IDP, ça, les biso, vidéo Mamoucha Bouelen, na Californie. Donc, ça suscite, ça ressuscite tout le monde, ambiance. Allez, Joseph Kachingulu, à ma droite. Donc, on a besoin de décor, on a besoin de fonds, voilà. Maître Deka, ça va? Très bien capable, le président. Boni Lubumbashi. Lubumbashi, c'est normal. C'est normal. C'est bien. 1 an à serre. Au calculé, il y a plus d'1 an aujourd'hui pour la sortie officielle de la serre. Quelle est la santé aujourd'hui de la serre au Katanga? Aser au Katanga, Tosali Moussala est belé sur terrain. Oyo Koto Namukolo Alelo.
tokolo bate que zana parti mi balé na Okatanga. Parce que capable président Kobo Sanate que ezana ba parti oyo ba président nango ba membre bazana ba mbongo bazana ba nakacha ba institution de l'état bazako yiba mbongo pona ko sala visibilité ba parti na bango. Mais ASER c'est un parti qui fait l'exception. Oyo biso nyonso tozana kacha ba institution de l'état te to yiba mbongo à l'état te to ko se débrouiller na ba mike na biso mais to sali par rapport ya ba parti oyo et botama ça fait plus de 20 ans mais biso tozana mbula moko mais to sali makambo minene koleka to sali makambo minene neti na mukolo alelo tozana ba presque ba commune nyonso ba ville nyonso ya Okatanga ASER existe. Alors tokolo bate ezo exister kaka na munoko mais ezali ko exister pe na Bilembo. Donc tozana ba siège dans plusieurs villes na Okatanga pe ba capable bazali ko sala musala. Joseph Kajingulu, porte-parole de l'Action commune pour la République, quel message vous avez? Oh, merci, capable président. Kanenge Tobandaka, Pessimbo Tiraba capable Nyonso, à l'occurrence capable Eliezer Yemei, Moko Mokonzi numéro 1 à Katina Biso Banso, capable c'était général, capable tout d'une manière générale, particulièrement capable à l'Omami, pe singulièrement Oya Mweneditu. Parce que moi je dis tout, vous savez que sale manenga ko sakanate capable président zakina yo awa. La charité bien ordonnée commence par soi-même. To pesi bango courage, ne confondons pas les sièges. Siège à ser na moi dit tu alimi balé. Siège il y a ville à moi dit tu es en face il y a mairie. Ou to tient na commune à Moussadi et yali kije et a candidat Joseph Kajingulu ou ali de candidat député national. Siège wana zapona ko couvrir commune wana Mobimba. Ce qui m'a quitté et yali pona à Sœurville Mobimba toke ya en face ya mairie. Ce qui kokutana pona commune ya Moussadi toke na Chikwanda en face ya lycée Notre-Dame de la Jeunesse. À Sœur message ezabo pona opinion et kolanda biso capable président. À Sœur tozana ba concept et tozana ndenge na biso toko sali la politique. O comment on lelo et comme bitumba ya faire la politique autrement. Izaka Kamutwake ya kaboleli ba orfele moi eloko biso to ko la politique autrement mais c'est un concept il faut vous en contenu na yango a certain otoye ndenge tolobaka biso ke e yali ngonga oyo ba congolais bazanga ki espoir et likia na ba homme politique na ba formation politique a seraye koya yali neti masuwa no dire les choses telles qu'elles sont. Ce qui a le moindre, qui a le moindre. Ce qui a le montané et il y a le montané. C'est ça faire la politique autrement. Et puis politique autrement et il y a le fondement. Principe tant le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. C'est ça le soubassement de notre façon de faire la politique autrement. Ce que vous voyez que la politique autrement aux akana bolingo pour la population boko yengel. Yango comme on est capable président sur 26 provinces. Parti Kokis une année le 3 septembre et toko projeté une grande activité le 30 septembre. Le terrain sera je vis na ba commission na biso bako kende ko coopérer déjà terrain na ba capable na biso yo bazana commission wana ya logistique kala mingi toko pesa terrain place manifestation kafu ekozala au capable président ko pesa discours ba fédéraux ba kokutana ba ko pesa discours école du parti ba commission nyonso to ko pesa orientation et à ce rapport une année naye to anakati ko proposer ba grande réforme. Voilà pourquoi to ko senga ba peuple congolais campagne électorale et bandité to koya ko la Sabino Bilongi ya ba candidat ya asseur. Nous devons réformer ces pays. Je peux rafraîchir votre mémoire. À Toko prône un gouvernement composé de 26 ministres. La sœur prône une assemblée nationale composée de 52 députés. Et toi, Koya, n'a pas message à Nengoana. Et puis, une année, nous couvrons toutes les 26 provinces. Et ça, la province attend mon côté au Kokendozangi, présence, il y a à sœur. Et en autre cas, ça va capable courage, poste ça la kamotute. Mutunda pesa ka ke pose ezala na makasi
parce que c'est un pouvoir par exemple tout le batozata na chef de quartier te wande ko limbisa biso te kaka ndenge to salindenge zamba tuna ki Moïse nini yango zana ngona maboko na yo alibina zana lingenda wana bwakango na se kaka makoki na biso muke wana nde toko vibrer na aser. Voilà, tozo vibrer na aser. Capable président Namaloba, capable Joseph Kajungulu Awuti Koloba, na retenir eloko moko. Po Awuti Kobete eloko wana lobi aser ezali neti boatu ya Noé. Capable président oyibe ke mboka na biso ezala ba potentialité ebele. Mais ba potentialité wana biso tolobaka toza ba chrétien tokosa politique te. Tozu mboka munene neti mboka o to pesi yango ba païen. Yango ba païen wana depuis 1960 jusqu'à ce jour. Ba gérer bisome ba memi mboka wapi si ce n'est que koboma koyiba bambongo ozokuta mutu azala ba mali ya bambongo na kati ya ndaku pendant que peuple azali ko souffrir yango aser aye na ndenge mususu ya kosala politique ndenge auti kolobango faire la politique autrement mais na kati ya faire la politique autrement il y a beaucoup de choses c'est que il faut que ba action nyonso tozali komene na cadre ya politique na biso et à axé sur l'amour de ton prochain. L'amour de ton prochain, ça veut dire que ngai nako bimana balabala te nakuti mutu azali ko souffrir azo 50 000 francs pour le transport na habité wana za mutu a parti politique na biso te nako salisa te wana ezali bolingo te yango wana na cadre ya aser tozali ko benga ba congolais nyonso oyo balingi changement ya mboka na bango batika makambo koloba ke politique ezali monde ya ba païen te politique ezali ya ba païen te politique ezali pour na biso nyonso et c'est le moment maintenant biso nyonso ba chrétien tozo conscience to kota na politique to adhérer na aser biso ba chrétien to gérer mboka parce que un chrétien tango azali ko gérer azana ndenge mususu azomone la makambo chrétien pour na koboma ce n'est pas facile ata soki alingi ayiba akokanisa ke peuple azali kuna aza besoin na mbongo ye alingi ayiba wana yango to bengisi batu nyonso surtout ba capable na Lubumbashi ba capable na Likasi na Kolwezi partout ba fédéraux ba interfédéraux ba fédéraux nyonso tozo bengisa bango Sumbalesa Sakanya Mokambo partout Kasenga Pweto bango nyonso kutu na lingana lancer message moko ba ya na Lubumbashi toko préparer manifestation à munene entre biso moko nanu total ndenge nini toko évaluer ba activité na biso ya parti na Grand Katanga dans l'ancienne configuration bien sûr alors à partir ya manifestation toko sala wana toko profiter pe to présenter ba candidat na biso à tous les niveaux et puis to projeter siko activité au tozali ko préparer ya l'an 1 ya aser ça et cause le 30 octobre. Non, le 30 septembre. 30 septembre. Ouais. Ok. Donc, toko salape ba préparatif na biso po dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Donc, Grand Katanga, il faut ezala vraiment représenter na activité wana na Kinshasa. Donc, parce que kozala précédé par un congrès. Voilà. Assez. Oui. Assez la du bois. Assez la du banga. Tanta uya kumpala. Wenza mujimu wenza la dutonga mujimu. Kolonji byambamba byabantu to ase. Ase la dile jibo jim. Ase la mbuta mailamu. Ase la chuyo. Ase la chuyo. Thank you. Morning. Mamita Wellen. C'est pas possible. Vraiment. Donc, parti Oyo, vous sentez que les hein? Allez, on ne va pas traîner. Ouais, Joseph Kajingulu. Demain, déjà, nous avons un échange patriotique, n'est-ce pas? Oui. Toko bele la ndenge, tolekisina ba forum na biso nyonso. Lobby samedi to aliwana 8h45 to banda kokoma parce que to kinde 45 to ko za place te 8h45 ko ko za place te aser bakoma ka 7h voilà ceux qui olingo za la na kati parce que ceux qui ont commis déjà ba 8h yeba que ko za la libanda et que ceux qui bafent les âmes à cacité ko l'exata na yo voilà to ko za la wana parce que ba message principal ko za la 3
bakopesa tokolobela évaluation ya dépôt ba candidature na biso à tous les niveaux. Peu un message accès. Nous nous disons le pouvoir commence à la base. Tu as un cellulaire nabiso. Tu es qui est capable de gérer la commune de Kinshasa, la commune de Lingwala, la commune telle, ainsi de suite. Maître Deka capable de qui tu suis, Ali Pekuna. Et dans le cadre on peut évaluer comment on peut qui peut être fédéral na Okatanga. Et Ali Bitumbati, pas nabiso et Ali capacité, la méritocratie. Peut qu'on mécapé qu'on évaluer bah différentes commissions où il y a la organisation il y a l'an 1 de la sœur au besoin commission où il y a chargé pour le terrain ce qui va se terrain donc zonge la bino awa parce que d'ici là la semaine prochaine to vanda ko na ba émission spécifique l'an 1 de la sœur beaucoup mona bilili nini basai na Okatanga nini basai na Lomami na Congo central na Tanganyika na Équateur, partout, Congo, Mobimba, Nord, Kivu, Sud, Kivu, Maniema, Bokomo na Mayemena, Yango, to sengina ba capable, to zalebele. Et l'autre, to senga na bino à sœur. Soyons vigilants. Je me permets de dire ça à la télé. Nous avons un président. Moi, je suis un homme de médias. Oh, kokuta que la plupart, il y a des journalistes mal intentionnés, ba ko attaquer abusivement. Oana elembisa binote et na kosenga na bino bolek sangwata na ba forum na biso te pona biso ya li distraction. Eliezer Ntambo est un homme public. Critiquer ses actions. Nous connaissons tous le travail d'un député. Il a deux missions principales. Légiférer et contrôler. A-t-il légiféré? Oui, oui. La loi sur qu'on appellerait le sage-femme. C'est Eliezer Ntambo. Nous avons plusieurs lois déposées non alignées. Wanetali bureau. Contrôle, il a contrôlé. Déchéance à ministre de l'économie. Et les cas qui ont sangwa lobaki pour y avoir tiré bien. Yango tokozo c'est na parlement. Cela veut dire venez avec la critique à ce niveau-là. C'est ainsi que ceux qui ont un échange patriotique, biso aser to tuna ka ba candidat na biso mituna. Olingo le ka député pour nani. La plupart des candidats na biso ce sont les entrepreneurs. Dès que c'est un avocat, il est directeur général d'une grande entreprise Rock Metal. Moi, je suis conseiller juridique de cette entreprise. Donc, tu as dit, tu es une politique pour nous. Qui ne connaissait pas Eliezer avant la politique? À son moment, ma belle avant politique, à son moment, c'est pour dire que tout le monde a distraction. Faisons la politique. Idée contre idée, argument contre argument pour l'intérêt de la République. Pour citer, le président de la République, le Congo a besoin d'une jeunesse responsable. Toko kende maponomi. Toko ka batu kolobete bakobatra campagne te bango bakobima ba député. To sengi na kadima, to sengi na cour constitutionnelle, nous à sœur, vous avez toujours vu nos images. Ba candidat na biso bazana terrain que les meilleurs gagnent. To lingite net na mweneji tout ce que j'ai fait comme travail. Amoni ba papa mikolo bazaba député en fonction. Boke ko funanga pa père na ngana sali binoni. Na media na lekaka kuna na finga ka bino tena lobaka na bino kaka ke nzela o bako sana mweneji to yali député wana te c'est le chef de l'état à travers l'OVD. Ma finga ali wana to banga te to kende bitumba ya politique que les meilleurs gagnent mweneji to et entre nos mains to pesi capable mba moi du mbote bango tout to kolengela l'an 1 d'ici le 20 septembre ngamona ozana mweneji to e koinda na chikwanda kuna nde to kozalela do yoza danger. Voilà. Tout ça, c'est qui c'est mission. Parce qu'il faut tout ça, la bino anniversaire, il y a bao bazana Lubumbashi, bao bazana Mbujimai, bao bazana ensemble na masina awa en groupe, bao bazali na Goma, bao bazali na Libanda ya Mboka, donc bazali belé. Le porte-parole Joseph Kajingulu alobi, bon landate ba journaliste, papa. Yo tika batu baloba ngana lobi ozana ba mission politique yakato tutana to yana tera yakato tutana yake bolanda te papa tika bango baloba ngai tala villageois ça ngai muto atanga te ça ngai oh muto asali le côté ça ngai il y a pas de problème yakato présenter wana za le côté parce que na presse to ibani ngai na sina sengi ba débat a d'abord na ba collègue na ba député nani andimaka
Surtout émission à Raoul, c'était terrible. Alors, on a essayé de rappeler ce que nous avons été. Oui. Parce que Moutouako Lobanaï, comme ici, album, les coopérants politiques, à part photo, il y a Fatiwana Balati, peut perdre. Ceux qui savent parce que merci capable président pour l'invitation. Je pense que Tozo Bengi sera capable nyonso baya lobby na échange patriotique à na Kinshasa ngai moko na kozalawana lobby ba 8h donc au Katanga ezali représenté na échange patriotique ya lobby na bengi si ba nyonso baya avant poso ye 9h déjà aux place na kati en tout cas wana même 8h30 vous allez na place voilà alors na Lubumbashi parce que c'est le seul siège où tozali comme on a engouement bato belé chaque samedi et pourtant il y a des sièges de partis créés il y a 20 ans 30 ans mais tout le monde a un président na moi si na yena ba ndé ba kota siège wana chaque jour donc si aser ezali likolo alors nalinga na profiter na pesa ba capable pe na Lubumbashi na pesa bango mbote na moni Katuba Machipisha na moni Kisanga Lubumbashi balobaka Swahili mamshabwele na lobby sibiso na Chiluba loba Swahili mo muke papa bon est-ce que bapekisi ozokima lokola mutu moko azokima kikanyoka awa na plateau Swahili ni lugha yetu ya Congo. D'ailleurs c'est ni mambo ya bien sana vile unanikumbusha president ni salimie ba capable mu Lubumbashi naona ba capable mu Katuba naona ba capable ku Rwashi ba capable mu Belair ba capable mu Kasapa mwebote ba capable tunamipenda sana tunamiomba muendelee na kazi parce que notre parti doit garder le cap tunaipeleka parti mbali sana leo mu Katanga hakuna parti mbili kama ACR na kama kuku parti enye itampatia chef de l'état ba électeur ba mingi itampatia ma voix ya mingi itampatia deuxième mandat c'est assez je l'ai dit et je confirme voilà merci beaucoup merci capable président tunafurahi sasa capable président nilikuwa napenda kulancer sasa nilikuwa natafuta kulancer invitation paka hapa déjà profiter de ce micro pour lancer l'invitation inaomba tena unaleta ba capable mu Lubumbashi banakuya tunabapatia Simba tunabapatia Mungo na Kikanda banakuya voilà ni mzuri kabisa voilà ça donne bien ce qui fait mal au cœur qui même porte-parole et Aser Alingaba touché président n'a été alors c'est parce que quand on frappe on s'est frappé il y a un moment qui Israël mutombo alobaka c'est vrai abetaka bien atiraka bien siko tirer wala to tirer kama muke ya ba personne vivant vekanika bozela nazo bongisa bor mususwa et puis le quoi présent na éviter ceux qui pratiquent ne pas permettre je voudrais aussi fixer il y a qui zakina makambo ebele ba donc c'était les souscriptions Moutouasaki modération c'était un grand modérateur il y a église amen chez pasteur Kalombo batu ba souscrire. Moi, mon pasteur personnellement souscrit à $200. Il est vrai qu'il a déjà remis. Bambongo boyo quelqu'un ne sait pas que ba pesi boy. Et puis ba koseli ba tumusu ba montant. Nous étions là, moi j'ai fait le protocole na manifestation wana. Ba kabundi wale sa to pesi ba ngombote. Il y avait aussi les grands hommes de dire oh ba pesi ata différente. Toko tanga ba komona bangote. Mongo e utaki boy ba pesi. Et puis la plupart ba carton bo monaki c'était les détergents. Oh ba pesi. Tout ça là, tout ça maïle. Moi, eloko ba pesa, eloko tout ici bino imiter mes présence à première dame. Mais organiser peu manifestation na bengi sa eti. Soko zaka série quoi, soko zaka série po ya kende ka place à batu série. Hein? To kende na makambo ko élever mboka. Oh Eliezer, na muli ba réseaux sociaux et yindi. Mais tout ça la kango chaque fois. Non, ça il faut très mal. C'est qui donne sur le cœur. Moteur de pesa. Au cause za na eloko teme. Tu vois seulement que nasunga mutoi ndi angoto saka na pesa moninga sori ce n'est pas autre chose batu ba leke ba makam mais soko bengisi anga no batango yiso actually enkumbi probaso na mboko soto ke kaka na ke obeti loko to landelio ba kanga batu ebele et puis na ba katete na lo bango atalelo a comment yo ba journée civile ba linga kayote boyela na bango nini soko koke na média moko kaji yo pe na président na yo mais qu'est-ce qu'a-t-il fait Eliezer qu'a-t-il fait réellement si ce n'est que dire les choses les choses telles qu'elles sont ce qu'il y a montagne et il y a montagne ce qu'il y a mwindu et il y a mwindu c'est ça faire la politique autrement
avec le soubassement, le pouvoir de l'amour, dans l'objectif de faire la politique autrement. Nalingana bakiseloko muke lokolo lobeli makambo ya manifestation ya ba personnes vivant avec handicap. Makambo wana même biso na Lubumbashi tozu ba attaque ebele. Ba attaque ebele Eliezer Tambwe azongisi bizaleli ya kala ya Mobutu ya Kobine mais ça pas la libosote ba mwana bashi bayemba na siège c'était terrible. Oui mais ngai sikoyo natuna ki bango et salinini parce que to moni awa Kabila azobin ça ba professeur d'université bazako Kabila un professeur d'université batie molongo neti bana muto ne panurge bazo donc kende ezalinde omoni fachi depuis ayaki c'est que Kabila azali totalement effacé. Yo okokanisa lelo omoni Shadari akomi osala ba déclaration pour na makambo ya GLM. Ça fait 3 mois, 4 mois, Toyo Kakayete. Donc, bazo récupérer peut-être la situation à Miké pour la santé politique na bango. C'est ça l'opposition. Alors, biso voilà. Bango kate. Aussi ces missions. Vous sentez qu'elle est capable n'aime pas avec leur président. Dès que bataké bango pe bazo tomboka. Il n'y a rien dans tout ça. Vous voyez ça loko. Oh ba journaliste ba dinga kayote. Il n'y a rien dans tout ça. Nous sommes de la presse. Ceux qui osent aller libabe na yo emerjakate na presse, c'est ali monsieur Tambwe. Voilà. Monsieur Tambwe, c'est un journaliste. Monsieur Tambwe, c'est un député. Au Nalobaka, Tanga 5, baleka monsieur Tambwe ko tanga te. Nalobaki na moko yaka na assemblée. D'abord discours au Kolobani que Eliezer n'a pas fait quoi qu'un député devrait faire. Monsieur Tambwe aujourd'hui a un parti politique Action Commune pour la République. Pendant que bango bazana ba malandangulu. Allez, même on a fait ça moninga sourire. Bazo continuer ko kabola kabiloko papa. Bocha malobate bozo illustrer seulement pour que bamona parce qu'on n'a plus le temps. Bazo continuer ti lelo ko kabola loso ko kabola maputa ko na bao bazangaki. Eza biloko to salaka si la distinguer première dame akita qui se passe que dalaka yemoko alobi ke molobeli na bino ndeko Eliezer voilà asenganga bandakala trouble ndebo mi bango yangwani papa tchelanga ba anniversaire nanu joyeux anniversaire à la sœur. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, sœur. Joyeux anniversaire. Iso ya nini? Asero ebeli sabatu mitoa. On dirait que solo David na Goliath. David azala na Zamba, ACRP na Zamba. Batu baduta ye tamba luka ba poste mais ba pesa batu mususu ACRT. Mais lelo bukomo boya oboya olinga asera sapa kola midera mafuta zela ki lelo beta rendez-vous na 2024 boyoka somo aser libanga ya show. Bon comprenano aser Tiaguro bon comprenano aser io sono capable feli differenze Italia. Bon anniversaire, Acer. Je vous souhaite plein succès, Acer. Merci beaucoup. Acer Mokili Mobimba, Acer Libanga. Le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, le capable Eliezer Tambwe. Nous vous aimons. Courage, persévérer. Tout un peuple espère en vous. Et que le bon Dieu vous assiste. Aujourd'hui, une année, demain 2 ans, le lendemain 3 ans, jusqu'à 100 ans. On est ensemble. Joyeux anniversaire, n'a pas capable de se partout au monde, en commençant par le PN, président national, capable et les Tambwe. P, n'a pas joué na secrétaire général, n'a pas joué na na beau sanité, pas capable de se postuler, na année oyo, ils année électorale, tikaite ngolu na Nzambe, ils na bino elongo, to kolongo, Nzamba na biso elongo, ils allaient bino capable John
Betty Ngeleka depuis Cape Town. Oui, je suis capable. Oui, nous sommes capables. Ensemble, Colombo. Happy birthday to you. Heureux anniversaire. Bon anniversaire à la sœur. C'est moi, Jonathan Chiba, où j'ai resté à la commune d'Intilly, précisément à Plaza. Et je tiens à souhaiter heureux anniversaire à la sœur. Heureux anniversaire au capable président et les entendus. Et à tous les capables. Je leur salue. Heureux anniversaire. Je vous aime tellement. Ça, c'est le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Faisons la politique autrement. J'aime la sœur et je le soutiens à 100%. Ça, c'est mon futur parti politique. Bye, je vous souhaite heureux anniversaire. Bye. Voilà, les Londés. Mukolo na biso ba capable pona koyembela aser joyeux anniversaire biso ba capable nazo yemba naza devant caméra papa zo image bien pour ba capable ba mona ndenge capable na bango Saint Jean Kizito ayembaka joyeux anniversaire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Sermokili Mobimba. Joyeux anniversaire. Voilà. Oeza loyemo ya Saint Jean Kizito, ami des jeunes capables Kizito. Bon, capable Patrick Bizo azate po ayemba pe. Mais après ça la vidéo na ya kotinda. Je félicite mon président Eliezer Ntambwe. Na vice-président Ogi Kalonji. Ceux qui bango te, biso te lingato comme ba capable te. Ah c'est chou. Chou. Biso ba capable tozali. Toza na kati Ngalema, cité des anciens combattants. Biso toza wana. Aser nde makambo. Ceux qui aser te to kokili wapi. Tala ndenge bakosaka biso asera ye kolongola biso na bapasi na batu moko baoto banda kolanda sima nzoka bazokosa kosa batu basela ba intérêt na bango lelo tozana aser pona kosunga mboka avec aser le Congo doit changer. Oeza lusako ya aser chaud aser liba Aser Mokili Mobi. Et je n'oublie pas le président de l'Aser à Mweneditu, Joseph Mbayawamwadji, que je salue aussi. Avec l'Aser, Nabamboka Nyonso ya Lubambala, Kahisa, tout là, c'est toujours l'Aser. C'est l'Aser qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne comme l'Aser. Aser toujours Nicolo. Aser chaud. Joyeux anniversaire à tous les capables. Joyeux anniversaire au capable président Eliezer Ntambwe, le créateur de l'action commune pour la République, de Pessio, Mbotama, Malamu, Elamu, il y a action commune pour la République, parti politique est inanné et qui ici Mikolo sur le terrain, parti politique est inanné et Tony Sakabatu chaque samedi, tu peux Sakambongo te Kabarate. Pendant une année, tu travailles bon. Donc, Boye va dire que pendant 100 ans, 1000 ans, tu travailles sans donner de l'argent aux militants. C'est comme ça avec nous. Aser chaud, Aser Libanga. Courage toujours les capables. Nous allons continuer à travailler comme ça. Joyeux anniversaire à nous tous. Et je vous dis, joyeux anniversaire. Dile Dibwa Dilenga, Dile Dibwa Dim Pakute tout bon. Bonsoir à tous les capables. Bonsoir honorables. Les capables Eliezer Ntambwe Mwana Kolo Lopango. Ici les capables Manu, depuis l'Afrique du Sud, je viens souhaiter Happy Birthday à mon parti, à notre parti, le parti des capables. Dans une année, ce que la sœur a fait, c'est beaucoup et ça promet. Happy Birthday à mon parti.
Aser chaud. Aser mokili mobimba. Bangisa to ko bangisa. Ouais. Azo bangisa pour mona ngo. Toujours capable de faire likamoko. Donc eza Maître Balboa Kabongo chez le Prince Tribiluba. Mokonzi ya activiste nyonso ya London diaspora ko na zone rouge. Bisoyo to souhaiter na compte activiste nyonso. Joyeux anniversaire, happy birthday to you. Aser, toujours. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Aser chaud. Achète, mokili mobimba check, on est là toujours. La vie continue. Lobby pe mokolo. Hein? Donc, c'est ça quoi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Aser. Joyeux anniversaire. Oh, parti. Attends, moko. Parti kakabo. Sommes capables. Voilà. Sommes unis. Oui, nous sommes. Oui, nous sommes capables. Oui, nous sommes unis. Oui, nous sommes en action. Émission Sili. Émission Sili nango wana lobby papa. Lobby n'échange patriotique. Tala kabinda sans aider au raté italio. Biso tozakuna te. Kabinda sans aider. Lobby. So yo komi na 8h kozala limanda. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.